sanga ba verser bobu alati cravate net yo bouye alati cravate comme pasteur des pasteurs de surcroît. Vous comprendre? Bible loba makambo ya molili ekobima na moi nzambe ako exposer yango. Mwana wana mai kalambai debu ndo za omuna. Pasteur ou mwana wana? Mwana wana ngabe basabana basabana. Auta wapi nani a nani a komisa ye pasteur. Donc les gens mutu soki lelo yo ekiri na mwana wa pasteur na bino musu comme mutu wana musu sona comme nani soki ndeka wera wana. Faux Baptiste. Faux Baptiste. Ndekwa wera no bino congolais bolinga so mutu azana handicap bolobi bokomi ko yokere mawa. Non, c'est une personne. Akuna na komisa ye pasteur. Obanda ko yemba, tikala na ko yemba. Nana sambela ponanga. Ah o alikinga sur le plan spirituel nan. Azate. Passer sur le plan spirituel. Je suis très fort sur le plan spirituel. Passer na munena na Congo yo. Marcelo, Moïse Mbie, Mike Kalambai, Joël Francis Tatou. Donc wana baza ba commerçant. Ça c'est un conglomérat d'aventuriers. Je dis et je le répète. Ba Congolais ba kokota na bokonzi ya Nzambe te. Ya solo. Oh, naebisa yo makambo ba Congolais wasani. Naebisa ok, ba Congolais, je le dis et je le répète. Ba kokota ka paradis te. Mukuna. Oh, moi l'homme, c'est moi suis l'homme. Voici l'homme. Oh, nani comment il s'appelle encore? Bah c'est belé, bah fait Sony, bah Léopold Mutombo, bah Monza bah Jean Bosco Kindomba, bah Spembakadi. Je dis c'est un conglomérat. Moi na moko bimisika, moi na moko boye. Alors moula net yo, tol net yo ga. Petit moko boye Joël Francis. Un prophète de surcroît. Afingi ngamu tete la, afingi biso ba tete la. Moi na wana escroc wana afinga biso ba tete la. Tala biloko ba congolais ba comédie trop. Moi na prophète. Est-ce que vous avez une définition il y a prophétie ngolobani? Ba prophétie nyo sala eza lokuta. Eza lokuta. Eza biloko to mona na master na biso sala ka. Ah, congolais na botanga komona ko la musaka bato ba bibembe. Non, kotanga kombote. Vous comprenez? Problème monati mwana on a français botonda na ndako na ye wana. O bino boluka place oboka bambo le bolukata bosala borfelina. Bozola na mwana on a escroc na français wana. O akomekana ye kotanga komona mabe akomona nzambe. Ah! Laissez-moi vous dire une chose. Bah Congolais, ça ce sont des intimidations. Moi na wana za na nzambe te. C'est un escroc, c'est un magicien. Bazo kene ko so babiloko mika. Botuna mutali felo wana nani. Comment ni nani? Denis ici. Botu na mutali felo ayebi place ba ndazo biloko. Tant toloba makambo oyo ozala plus de 60 000 vies hein. Tant toloba mamba pasteur toloba ngole loté. Lelo oyo prophétie esalini ekokisami. Naebisa bino na lobi ke mutu azobi benga komo na réserve de l'Éternel. Réserve ni koloba même na banque sportive toloba ni réserve ça mutu fana na bench ça mutu fana na banc. Mais ndeni bino bosu mutu fana na banda na ça na makasi te buchi ya bana diriger. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW France Télévision. Merci pour votre fidélité. Bosé Belé, Botal émission la Bissol Radakin France Télévision. Merci de vous abonner. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes partout dans le monde entier. La émission la Bissol, tout solo la pour na Congo, ils sont représentés par Wabino. Moto atonda na kibonzambe yani Kwenge mwana nkolo toyaka toujours tout sur la sur actualité oyo et kaka toujours nambo na biso vérité ezali bokabwanité toye apoto ba vérité toujours oyo ezoleka na mboka ana ndeko na biso komanda na ebie mba liboso te na yamba ya en émission na biso na yamba déjà combattant omba to sur na ye combattant prince pardon to sur na ndenge ezalaka combattant bonjour. Oui, Yannick, ça va. Oh, ça c'est bien de mon anaté, on a évité ceux qui au Congo, on a évité. Non, mais yo yebiki, ah, on a beaucoup de la biso de ça, baba sentinelle quoi. Tout ça, la moussala qui sentinelle, ah, donc de temps en temps, faut, ok, nous voulons là-bas, n'a pas batanga poto, autant qui sabana, oh, le lobby, bah, diriger comme on a bien. Et, oh, biso to bundaka. Moi, je suis très content de voir le président de la République Nangaï. Oh, on a bien, donc, Félix Tshisekedi. Mais il faut ça la makambo oh biso to tindakai oh to bunda pendant 37 ans jusqu'à preuve du contraire l'élo oh ni Félix a changé gouvernement Félix a changé bah changer le côté
premier vice-président de l'Assemblée nationale à 150 000 $. Il y a 2 millions de rentes et l'équipe même président sud-africain en Bongo. Bongo yé moura sera combien? Bah ministre na yé de vol, de détournement, makama détournement kuna yinko lobate po nazana émission bobimba oyo na kosala pour na makambo oyo ya détournement. Ok, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans cette émission. Tu as toujours tout mekapé kosola sur le plateau na biso, tu as toujours tout sur ba makambu et les karlambo kana biso. Tu beta liso suko ya ba pasteur lelo. Namboka na biso tout mona image mo tout tambola après Michel Bakenda Moïse Mbi lelo to moni Michael Ambai na mwasi mo zawadi ba vaseline banini mwasi ya libala na habité boza pe congolais azape moto azaka pe proche ya président Fachi réaction za na sécurité pourquoi na sécurité parce que ngai na yo to sala émission ça fait plus de 6 mois to sala émission na émission to sala ki biso mbalé. J'ai eu des appels, bato singa naza maudit, nazo finga basel nzambe, nazo lobana boye, on ne touche pas au oin, ceci ou cela parce que bato la basala ba verset biblique na bango o bango bazanango basutenaka po esala escroquerie na bango qui est bien. Na lobi escroquerie na bango qui est bien. Na yebisaka yo basala ki escroquerie. Na yebisaka yo journaliste. Yo da journaliste investigateur, oda journaliste qui na matina se Toutino musika na bitumba na bakongo ya bitumba ba combattant na ke ermo ke caméra na yo ki bato fo baye bangwa tant toloba makambo oyo ozala plus de 60 000 vues tant toloba mamba pasteur toloba ngole loté lelo oyo prophétie esalini ekokisami na yebisa bino na lobi ke mutu azomi benga komo na réserve de l'Éternel. Réserve ni koloba même na banc sportif toloba ni réserve ça muto fana na bench ça muto fana na banc. Mais ça c'est un conglomérat d'aventuriers. Je dis et je le répète. Ba Congolais ba kokota na bokonzi ya nzambe te. Ya solo. Oh, na ebisa yo makambo. Ba Congolais ba ça. Na ebisa OK, ba Congolais, je le dis et je le répète. Ba kokota ka paradis te. Oh, comment on va paradis? Mais parce que le Congolais, dans le Congo, à part Ngaï, Nayo peut-être. Pas Congolais, pas semblé là. Oh. Oh. Non, ça on m'a dit, je crois, c'était un russe qui disait que l'église c'est l'opium du peuple. Donc, ça c'est aussi définition, moutona loba qui on a deux membres les Ghana Congo. Congo basala bango za musala basala bango na démon. Je vous explique aujourd'hui que les Congo c'est un pays. Je vous explique aujourd'hui que le Congo c'est un pays de Dieu. Au Bokara, Israël en esprit c'est le Congo. Parce que sur telle définition à Congo, tel Congo, Makabu ou Elikana Congo, c'est le pays de Dieu. Congo c'est un nyonso, mais son problème, il est buté à un sérieux problème. Les Congolais ont raté la civilisation. Oui, bah Pygmée. Est-ce que bah Pygmée bah Congolais? Bah Pygmée ou Zambana. Oui, que bah Congolais. Oui, pour nous bah boire au Sangana biso. Ils ont préféré rester dans la forêt au lieu de la civilisation. Comment pasteur, pasteur, contribuer par rapport au développement de la population. So pasteur le longo banini, et je le dis et je le répète. Moi je respecte Dieu. Je na banga nzambe un avocat. So c'est l'ensemble na bosolo. Nzambe basakanaka na yete babiso yo to sala ba AVC na mboka oyo oyebiango na sala AVC 10 ans. D'accord, c'est 10 ans. Na sala AVC na mboko. Na bima pour passer d'ailleurs chez la maboko. Te? Na bima pour na yebi ke saka nzambe moko wa docteur ali boso. Lelo na sala ba misala makasi yao. To ka basambela pe pona. Na sambela ponanga. Ah oh elle kinga sur le plan spirituel nan. Azate. Ba passer ni sur le muta le kinga sur le plan spirituel. Je suis très fort sur le plan spirituel. Ngana nzambe na. Passer minena Congo na yo bang. Passer na munena na Congo yo. Ba Marcelo, ba Moïse Mbie, ba Michael Ambai. Joël Francis Tatou. Donc, wana baza ba commerçant. Mutu na mutu asala ligablo. Na bisa ka onabi ke mutu nyoso oyo alobaka mamba sexe. So moni passer zote mamba sexe c'est un pervers. Oh. Na bisa o mamba Marcelo.
avant makambo oyo ebima naloba yango mutu akoleka la télévision bafrançais belebele mpona mamamba c'est un pervers ye moko na butu alanda basi ntango nayebisa yo bamakambo ya association ya bana wana mike bana wana bakolela miso nanga bambiye nga naye na betel nga nazwa bateme nanga na 82 na cité betel mwana wana boteme na miso nanga donc je vais mwana wana oyo bobenga ça c'est un criminel. Mais criminel. Mais c'est criminel. Mouto so moi ça longo laisser masanani. Non, écoutez, mais soyons sérieux. Mouto so longo li moi 6,5. Mouto longo li moi 6,5. Et ça offense. À ça criminel. Normalement dans des pays, bah tikai parce que Félix est dans le pouvoir. Ah bon? Bah on nous surtout l'association pasteur on a nous surtout. Sorry, pour le bon il y a province Tabiso. Province Tabiso. Hein, il y a province Tabiso. Ce sont des criminels. Yo so mona mwasi abato longo liese mona boso mona nazo botate et ça offense c'est ça criminalité. Ils rappelle kaka boye mona nani Eliane Tilelo albaka obota souste balande. Nous sommes dans un pays où il y a pas la justice. La justice est dans le niveau catégorie à bateau. Surtout bateau so katani comme président de la République pas balongo lio. Yo moni mutayibi balobi ayiba sur 480 millions mais les autres so ba mutona zani na Congo te. Baloba pongo na ngana kiza été ngana kiza Vital Kamerhe été je le dis na kiza Vital Kamerhe été parce que Vital Kamerhe a cité le président de la République 148 fois na kata procès na bamboka lokolo bamboka libanda awa le président aurait pu être témoin na kata procès on ande to mona Ramaphosa baya awa mais mutuona aza libanda bino bokize bo PC 20 ans libanda c'est pour vous dire que il y a une justice expéditive au Congo oyo ba justice mongoza bazo pona bato. Jusque-là, il n'y a pas un état de droit au Congo. Alors, conglomérat d'aventuriers, je vais citer les noms aujourd'hui. Je n'ai pas peur de ces conglomérats d'aventuriers. En otage, des politiciens en otage. Vous comprenez? En collaboration avec les politiciens, un système soit-disant église Magablo, pendant qu'on s'accane le peuple de Dieu. Je vous dis, récompense, conséquence, c'est ça. Mutombo Kalombo. Azu mwana na ye mususu mwana on a comme si pasteur. Qui vous a dit seulement que ce que pasteur, il faut que d'office mwana na yope azare pakolami. Ndenge mombi e passer la mwana. Tala ba conséquence à biloko. Est-ce que beaucoup qui kolente, beaucoup ko tala teke loko o ndiko nga salaki tala conséquence ngo salibo ngapela ko sala beauté. Je vais vous dire une chose. Omoni lisanga ya batu tango batu basangana. Mutokola Mike Kalambai. Akoma pasteur lelo. Est-ce que akokaki komona makambo o camarade na ye a salité o e BBC combo ya église du Seigneur mais 6 mois après yepe akoyi na kata makambo wana ce qui est plus grave bato bazolo bazali bana nzambe basala ka sodomie bazo sala sodomie ezali lisumu o nzambe abomela mokili bandeko botik ba congolais yango na bisabino ba congolais bozolo kwa mituro minisala raté Mamsuso, Nzamba Yokelemo, Nzamini Yokelemo. Nani a tchaki place d'abord. Qui vous a. Vous savez, Bible lobby boy. Wenge. Na Boulanza pasteur te. Bible lobby boy. Mosala Nanzambe, Mosali Nanzambe. Il faut azala modèle. Bible lobby modèle. A quel chemin te. Bible lobby. Il faut azala modèle hospitalité. Azala hospitalité. Ndakunaye. Ezala exemple pour na lingomba. Il y a aussi muto quoi Denis les sozo landa Denis les. Oh mais migo bat balinga ku Denis les pour yazo poata ba vérité ba pasteur zo bim savanga bi Marcelo tika basi abatu le Moïse mbi tika kolonga ba zemi Michael ma zo tanga. Mais on est ça ba congolais balinga beza ni wana. Denis les c'est un fils de Lucifer. Oh. Denis les. Mais Denis les il incarne donc makambo salama en enfer. Denis les. Oh. Alors qu'on incarne ma comme ça le bateau on a Denis Lessi je vous dis boye bisaï ma comme on a vu bisabino bateau on a Denis Lessi il est tenté d'incarner l'enfer. Maman yo so baté ba pasteur wa ko sangelo pe ba salo prière pe ma be tamse ngai o ndanga ndo bon sur le plan spirituel na makasa osarnate atala makama mukili boye ko ya no pa ngate pona ngamba ko boma yo nazana d'abord soda balabala te nazana commandant ba benga ngeza balabala te. Et sur le plan spirituel, est-ce que vous ne voyez pas que ce monsieur c'est vraiment un diable? Non, vous savez, c'est les conséquences de blaguer avec les noms du Seigneur. Et cette conséquence. Moi, je suis en Afrique du Sud.
toza na studio na yo awa kasi pas sa studio na total bana na biso bana mboko batanga na ba école o bana biso batanga biso tala tofuta biso Minerval te tofuta Minerval te Yoville ne ba critiquer Alexandre balabala ta moko ko na Kinshasa Yoville na Kinshasa Yoville zambo ba juif te Alexandre ta place moko mo na Kinshasa o ko na Yoville musala bango za ko critiquer bato zo classe la base muto azolanda Denis Lesi aza ndenge mona Denis Lesi mutu oyo aza kolanda Lesi siko Mike Kalamba pona micho Mike Kalamba ndé sali mabe auti ko divorcer na mona batu alakisa ba film belé ba mbanda banani pas divorcer lelo pas zu bana na lelo via batu mona batu baby lelo moi salibala yeba sala featuring pas a commissaire ba vaseline bani makambu ya molili ngam na lobango te Bible makambu ya molili ngotanga ba verset te makambu ya verset te dans ce natangi ba verset beaucoup ça peut pasteur po bon ba comment sali lisanga ba verset bobu alati cravate net yo bouye alati cravate comme pasteur des pasteurs de surcroît vous comprendre Bible loba makambu ya molili ekobima na moi nzambe ako exposer yango mwana wana Mike Kalamba debu ndo za omuna pasteur ou mwana wana ngabenga basabana auta wapi nani nani akomisa ye pasteur donc lesaka mutu soki lelo yo ekiri na mwana wa pasteur na bino musu comme mutu wana musu sona comme nani soki ndeka wera wana faut Baptiste ndeka wera wana bino congolais bolinga so mutu azana handicap bolobi bokomi ko yokere mawa non c'est une personne akuna na komisa ye pasteur obanda koyemba tikala na koyemba obanda koyemba tikala na koyemba tango ye kozala pasteur o boyo ebite ndeko ya wera ona azol pango batu yebi ngote ebite mais il y a quand même pasteur batu na Congo ba pesa moi confiance je n'ai pas dit parce que aux personnes handicap je ne dis pas que la personne handicap je ne l'insulte pas il faut tanga nyama na kombo na ye je ne dis pas que aux personnes handicap ndezel oza ko finga non et ça nengo za ngala sa mukuse mto benga mukusa finga afinga pasteur wana botelo mtu lupango et ça crime il est temps à le pont papa on a papa on a profité na papa na le pont ce ne sont pas des pasteurs les patrices et pour ça mutamao non na makamanza mutamao c'est l'âme est-ce que yobi que patrice yo so ben handicap pour ça handicap physique mais sur le plan spirituel l'air mususu azama kasi ko le kayo mutoza na demakolo na maboko mbale sur le plan spirituel je le dis non je ne parle pas sur le plan spirituel qui bon zambé na ebiki ya zamta mzambe bimo ngo kila batu marabi yo kila batu ma hein je dis ceci au Congo bola nanga très bien bato bola bolinga wengetro nazo sala sande bino Bible yeso lobi boye entre dans ta chambre prie ton père qui va dans le lit secret makam o yesu aloba ngo pona makambo zo likalelo ba pasteur ba koma kozwa basi ya batu image mwana ya nzambe ozo sakana na mwana démon tika ko sakana mwana nzambe conséquence ko zala néfaste na ozo ata ba danseuse eza mudele na bo sala donc tango mwana mwasho na zoloba boyebe loko zolobisa mwana mwasho na te nzambe linga ko exposer mutu nyuso sakana na kombo na ye nzambe so linga exposer yo omoni mwana wana Michael Mazoba je me retire dans l'église pour un moment na biso se retire longwande oza excommunié disait que makambo nzambe ba congolais bandeko na ngai bobima la Bible est claire Bible lobi ki kota na chambre bonde la nzambe na yo boluka ba église oyo bayebi ko perché batu liloba na nzambe association ba malfaiteur wana ba vie na mukuna moi l'homme c'est moi suis l'homme voici l'homme nani comment il s'appelle encore ba c'est belé ba Soni ba Léopold Mutombo ba Monza ba Jean Bosco Kindomba ba Spemba Kadi je dis c'est un conglo moi na moko bimisika moi na moko boye alors moula ineti yo tol neti yo petit moko boye Joël Francis un prophète de surcroît a fini ngamu tetela a fini biso ba tetela moi na on escroc on a fini biso ba tetela tala biloko ba congolais balinga ba comédie trop moi on a prophète est-ce que vous avez une définition il y a prophétie ngolobani ba prophétie nyo sala eza lokuta eza lokuta eza biloko to mona na master na biso sala ka congolais na botanga komona ko la musa ba to ba bibembe non kotanga kombo te
Vous comprenez? Problème le biso, monati moi on a français boto ndanda kuna yi wana. Oh bino boluka place oboka bambo le bolukata, bo sala borfelina. Bozola na moi on a escroc na français wana. O akomekana ye kota akomona mabe akomona nzambe. Laissez-moi vous dire une chose. Bah, Congolais, ça, ce sont des intimidations. Moi, on a dans Nzambete. C'était un escroc, c'était un magicien. Bah, ce qui est comme Babylon, comme tout na Moutali Felo, on a ni. Comment on est? Denis Lessi. Bon, tout na Moutali Felo. Aïe, bi place au Babylon. Alors, ben, la binote. C'est quelqu'un qui vient de l'enfer, donc on attend l'Andaïté. Si quelqu'un est en train de passer à la télé pour insulter les gens,